Everyone, welcome back to my channel, Cooking with Emma. Et puis nous bonjour, bonsoir partout dans le monde puisqu'on bolanda kanga nzamba lula apambola bino. Leto na recette na biso auto bengi meatball ya ba italien, donc auto benga boulette. O eza ba ingrédients na biso to ça la meatball na biso na si bozomo na bino moko voilà à suivre. Now my meatball is ready. Momone bimi kitoko yope mekana ndaku. Donc merci na banyoso bolandi nga pe na obolanda kangai. Naza na besoin ya ba remarque na bino, ba commentaire na bino, bo s'abonner. Ndeka na ba biso to kolia na nzoto